tosala te eloko ezati sikoyo tosala te eloko ezati sikoyo tokotelema ndenge nini tokotelema soda tokotelema soda tokotelema soda mama bolongwa sentiment nga na ototelema mpo todélivre mboka oyo nga na ototelema mpo todélivre mboka oyo soki tokosala te eloko ezati mama oyo bino bozosala mikolo na bapantalon na bino bapantalon na mikolo na bapantalon na bino basinga moko basinga moko ebi yango te mbasi basinga moko ebi yango te mbasi basinga moko ebi yango te mbasi mosala okomona tala mama monene ye wana na moto esi okomona tala mama monene okomona tala mama monene bomba ya tala mama monene ye wana na moto esinga moko ekeyawo bomba yango femme musulmane akolata ndenge olati mama sara nani elemo na kotala eza te toyebi mabe ezali sango nini atelemaka moninga sango magie blanche utaka magie noire utaka basango lesbienne oyo baekole oyo coréen bandi bapede utapi bakarine basango mais moto ayeba kopardonne na nyonso abosanaka ezalaka mwasi mpo mwasi abotana biso mpe basi bakala bolingo na biso so abi na pardonne na pardonne mobali te. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa tai le makambo te maman Nicole Malonga telemi wana mima yata sula milaite ana buwaka na ngati Nicole Malonga makuya na kumakelo mukusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes,
on ne vous a pas bien sûr oublié. La pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone et le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Dans votre émission Religion. L'émission la à religion, les lois n'ont pasteur John Ngefa. Alors, na pasteur John Ngefa, Toromega Kosula, na Makambo Itali Basai Nzambe. Et Toromega Peko Simba, moi, quelques points d'actualité sur les Kanambo Kanabiso, parce que Bango Baza, le rôle à Balissu Yamboka. Et si ça ne va pas, toujours à rappeler pas na Bango, pour na Kosula na Bango, tout na Bango, ce qui Nzamba Lobini ni pour na Congo. Donc voilà, tu remets peu sur la mouké, mambo etali ba annulation, il y a ba visa, il y a ba concert, il y a ba artiste, na biso ba musicien. Alors tu aussi ba point belé na pasteur John Ngefa, na bi ke bozé belé na ba télévision, na ba téléphone, na ba ordinateur, bozé l'émission Oyo parce que bolingara pasteur John Ngefa. Sans plus tarder, je dirais un grand merci na ba sponsor nanga, Madjabou Gospel, Azir et puis Toza Awatai, maman Nicole Malonga. Balobi Fondation, j'ai une histoire. Il y a maman Nabiso grâce à Bissa et Babi Makamba bon des photos soutenir. Muto Azana Mbongo nae, Asali Likanisi Akosala orphelinat na fondation pour la Rosunga, ba orphelin na babola. Donc ils a à féliciter Makasi. Merci encore maman grâce à Bissa. Pour un coup de main na yo ndengo soutenir ba orphelin soutenir ba veuve soutenir ba bola pour ya kiparater ya taba bola sungana ya taba journaliste sungane ba tout nyonso. Donc voilà, un grand merci pe na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito. Pourquoi pas na ba sponsor na déjà na souhaité bino ba mbote belé ba bonne fête surtout na bosana ko pesa bino ba sponsor na ba bonne fête to fêter bien. Donc na ebi que bosso la calatrote donc photo fêter bien et puis bah vrai nanga groupe WhatsApp nanga nyonso président bébé présidente Nathalie boye baké bonne fête na bino groupe nanga mopimba na linga bino mingi babone nanga bande ko boya na ba commentaire sol mbemba bino nyonso na lingi bino mingi ba bonne fête na bino et sans oublier tata po FAPK to ba bonne fête na yo ba bonne fête na maman Gina Amatou monté ma papa Aron Amatou le prince de Dubaï. Ba bonne fête na Amelia Mweba la private ya Orlando Domingos. Ba bonne fête na chaîne Sarato la mobile équipe technique nanga ingénieur bon délivre on sait qui est ingénieur Axe pour les Mukendi mon asuka ba Mukendi Jonathan Kivu na notre CG et Jimmy Limbondo P et bino tout en tout cas ba bonne fête na bino Axe derrière la caméra ceux qui vraiment ont même langage nanga salé langa entrée il y a pasteur John Ngefa. L'homme est dédié. Bonjour, maman. Nzambe pambola yo. Beaucoup la lelo pena la sentir teni hein. Mais bilamba yote pas nzambe te. Yesu mo tanga kufaki elamba nataki alikole betaki djeke parce que ça coûtait cher. Mon nzambe fait la propre parce que propriété là ici il y a au peto pe ya Saint-Esprit. Na yambi obokulaka. Na ebite na persona nombote toto banana losambo. Mama to banana losambo. OK. Tata natiki émission na maboko na yo. Yo yanga bita kos na Yuda. Oyebi mitema na biso koleka yo moko. Biso moko. Natiki Congo démocratique na maboko na yo. Mboka oyo. Bato bali après 3 jours bala moko na délestage.
bakoshokor etonda bato mai oyo etonda na banyama soki ofungoli ozomona bamichopi mpe na bingelengele tata kura ezalaka te bato nyonso bakoma solo mapeka eleka surtout bato aselemba bumbu makala ezali mawa mpe pasi tata nzambe mboko opesi biso mai ofele opesi biso bilie ofele kolo toyebi tokosala na yango te totiki bato ya kivu na maboko na yo kosunga bango totiki mpe badiaspora bango nde balesaka biso babokolaka biso basungaka biso kolo coronavirus mosika na bango mpe mabe mosika na bango soki opambola bango Genèse chapitre 12 verset 3 bango bakopambola biso tata miliki tomelaka kaka après 6 mois mbala moko soso na mwa mosuni kaka le 1er janvier mabumu na biso etonda vert na vert lelo matembele lobi pondu lobi donc kolo toyebi ekosala te bomengo ya bango toya kotika ya bango na mokili sunga mokonzi ya mboka yeba mpe peuple basimane baya bato toza banyama te mpe kolo mboka ekeli na kimia bunana eleka noel eleka tokoteleka pasi na biso te na suka makombo na tata mpe na mwana na molimo santu amen. Amen, pasteur. Prière yango mulayo leli mingi na nzambe pasi eleki pasi eleki mama Sara biso tovai na cité omoni nga nazoloba bato baki koseka ce sont des réalités parce que bible biso Matthieu 11:28 na mikuma na bino epa ya mboka omoni mboka ntango biso tokola toyaki Kisasa tokutaki oleki 2 parcelles mbwa miao 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 lelo oyo mbwa azalaka esu te polani basi bato basili kolia bambwa izoke mbwa kama perebe kaka beta mbangu mbwa okima nayebi tina te nyao basila tokomolia mpuku ya ndako. Je te dis la vérité soki ozwaka mwa lipana kwanga kumisa nzambe kumisa nzambe mama ezali somo mingi soki ofungoli ma ezalaka te ofungoli robinet ozomona biloko ya rouge na kati ezobima ofungoli robinet ozokomona babite na bibende ezokweya moto azomela sa kopurifie ozokatisa na libumu na ye eloko ni ekobota kende na hôpital omona bato mabungubwe batondi te bakilostome na bangili mpe ezomela bango na diarrhée rouge minganga balembi ozomona mama courant oyo okomona nango mokondi courant ezoya na 2h du matin mpo ekende na 2h30 est-ce que vie eza na bato kolia delesa soki bolei lelo okanga motema après 3 jours bolia soki bakolia yango nini bana mikolo de 15 ans de 11 ans ti inani boza na droit ya fufu mais oyo batikali de 15 ans ti kuna biloko débrouillé siko mwana mwasi na 18 ans okotinda ya débrouillé alano débrouillé wapi tala ndenge peuple kufa alors moi en tant que religieux nana makasi ya koloba te napesa mikumba epai ya nzambe ozokomona yango omoni nazopesa yango je dis les choses qui sont réelles parce que nous souffrons ndeko na ngai soki nakei na intercontinental to na pullman nakomona bana na biso baliaka evida na kwango ya makasi kei na toilette makila na makila hémorroïde na hémorroïde mais oyo bango so bakomi kuna kaka pâté de foie saucisse pâte de grenouille poulet rôti oyo biso bana balia poulet rôti mokoni mais constitution ya république ezoloba mama Sara. Ce sont les gens qui ne respectent pas la constitution de la République. C'est plus que la parole de Dieu. Article 55, 58. Richesse et Congolais. Tout le monde qui est hein? Tout le monde a un côté. Peuple togolais, tosili pe kokufa, tokufa ka mikolo nyonso. Hein? Aucun hôpital général quoi à Kinshasa et puis quand les ade. Et puis kani, serenga boezate. Na moni moto kufa na 200 francs, ya ko dans epikani. Mais que dirons-nous mama Sara yango lo sambo na ngai atemeli moto te alele pa na zanga tala biso ezali pasi pe namawa losako bokulaka na yambio basukolaka balongaka nyoka minyoyo te aboswari omona zola nyoka losako bokulaka soko sukoli nkeme elongi kaka ye moto aboswari bokulaka losako mbango pema alembe nde kokoma
losako yaya tambola mokilo mona makambo Congo suka ya mboka papa losako chokolilo nde mokonzi zanga chokolilo mona okomona elenga libala zanga chokolilo mona ngaya libala. Voilà, et ça, Pasteur John Ngefa. Ceux qui vraiment t'ont invité au plateau na religion, et ça parce que vous êtes parmi Basai Nanzambe. Alors, moi, Kokoso, les alliés vraiment côté à Basai Nanzambe, on habite na Pasteur John Ngefa, to meka kosola nae makambo oyo. Mais yamboto banda na retourna na no boni évolution ya mboka. Maman, il faut dire la vérité. Président Tshisekedi, il fait ce qu'il pourrait faire. Il faut dire la vérité. Il faut... Président, le président de la République n'est pas magicien. Il y a beaucoup de maîtres, il y a Nini, il fait ce qu'il pourrait faire. Au moins, il y a un vieux Mamatagana. Il voit à tout moment cracher au salaire. Oui, mais comment on perd de vie, il n'y a pas de mboka. Mais Batouma B, Bazingi. Président na Moussungide. Pendant il est seul avec sa femme. Olaninga, il a conseillé Kabou, nous sont des profiteurs. Parce que surtout le but de dit Kabila à Longwe, tu président moi Mboka, changement total. Au contraire, tous les Zindandais plus que Kabila. Hein? Plus que Kabila, il faut dire la vérité. Kabila qui na moi somme mon cœur, Nazar Rwandais. Soki na sali boye, bato ba ko fâché pour Mboka na bango, mais moi na Mboka ye ba ko bloquer, les pays vont mal. Parce que tout le monde na Congo il faut dire la vérité parce que Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tout le monde na gratuité école, bon. Pourquoi tu lis à gâter? Casser à casser à donc quoi classe ça ofele? To profiter de bana batanga. Kambote soki bango baketa bapoto yango to wapi na kosunga biso subitement gratuité longue c'est le président Tikenani alors non ce sont les gens qui ont sauvé le président. Pourquoi? Les pays sont en danger, nous sommes agressés et 2023 ou bien année 2022 ils allaient année électorale action mourir au salema exacté ils allaient mbongo on pas préparer une élection ba longa na mutu ba evre président ko sala na 2 ans 3 ans azala ki nango c'est fini ako sala li sous-souté maintenant cahier de charge na ye ako tema liboso ya peuple pour peuple wa ça dit quoi maman Tola Sara même na ville ya Kinshasa bana ba ki combien ou ba maman na mbongo ba futa ka bango lelo bolongo eloko na Minerva 350 elongwe quand tu es longwe si comme la tuni bango yo ministre perspérience ali avocat si comme mbongo oyo bazuaka o ba yi ba biso mikolo nyonso na ba téléphone ya ram mbongo ekendeke wapi fallait pas mbongo na boko sa na gratuité boza na amour ya peuple moi na ngaka na première secondaire au félé papa bo elongwe papa futa $350 mais dans $350 na futa na ye na tuna bana 4 siko na tuwa misusu mbongo yango c'est là où escroquerie au salema yango boni ba maman na souci ya bana alobi asaka kindumba te soko tieli to akolinga pas aider bana na ye mais sa volonté na ye te ça n'est pas sa volonté maman Sarah mais soko na sa ipe boyete papa musala te bana ba kotanga ndenge nini azo budget cédé mais cette faute azo cédé on a double cœur parce que pays est sauvé bisoté regarde la situation dans lelo moule beti nazo na voiture pas sur les résaté na ebisani président de la République ça quoi dans ça l'autre Sokoto ba ko ça non les pays ont bien l'autre Sokoto l'autre content na ba cité on remonte na libongo on ba ke bateau balingi oté ça dit quoi ceux qui nous dirigent alors la président de la République abato mitema mabe makasi bana bolingo te po bana na bango batanga kawa te basi na bango bavanda kawa te famille na bango na poto biso ba mobole na bango na mopotu na bango ba ikotika biso to kufane tozana yango ça dit quoi les pays vont mal. Merci beaucoup pasteur John. Les pays vont mal et nzamba kosunga kaka te nzamba sa sunga
nga na ototelema mpo todélivre mboka oyo soki tokosala te eloko eza te sikoyo tokotelema ndenge nini mwana mboka moto aza azodirige mboka tokotelema so ndenge mama bolongwa sentiment c'est Jacques chapitre 2 verset 19 soki tokoti na sentiment Dieu nous considère comme l'agresseur namona Ronaldo babimisi namona na Barcelone Messi atisi match te babimisi batie joueur ça dit quoi l'équipe qui ne gagne pas il faut que chercher yango batia bato mosusu président il faut ça là oyo abengaka pendar beta marteau depuis primature ti na ba député tout corrompu pona apema muke soki te ye moko ezali kao parce que nayebi te akoleka ndenge nini na façon nini discours nini kopesa na population pe internet éveillé bato et l'internet c'est la télévision du monde et là moyen kosa bato ezate Mobutu a fait 32 ans de pouvoir parce que internet ezalaki sauf que ezalaki jamais Mobutu a 15 ans c'est ça que je te dis la vérité science évolue hein bato ba motema moto babakisi bato mosu motabiki bamisiri ya moto batie etango moto zali soki okufi esili bakotia motema te longo te alekene okunda misopona au revoir. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur John Ngefa. Pasteur John Ngefa, tokota na muke na makambo etali basala nzambe. Bozali parmi bato ba bomi mboka pe ezali ba pasteur. Boza parmi bato ba bebisi penza éducation ya bana, ba pandi ba foyer ya bato. Ezali mingi bino ba pasteur. Na habité Pasteur John. Lelo yo ba pasteur ebele. Bavina bango ikomi étalé na réseaux sociaux na ya bosoto na ya malamu tango yo zomona ngo tant que pasteur elobela komi bon maman Sarato là nako ya bana je suis obligé de dire la vérité voilà parce que ça bossé oui bien Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 4 chaque chose à son temps esanga losako moko losako bokula akosaka nzambe te nzambe nde ayebi ngai na yo esika touta ça dit quoi nzambe atikelaka temps na bato mabe mpo babongwama soki babongwami te like 12:3 ebisa yango polele situation toza na yango lelo oyo nakei na politique chaque chef l'état ayaka oyoka baministre na ye baconseiller na ye baza bapasteur olandi ngai ce ne sont pas les civils chef ya maison civile ezaka bango na bapasteur pasteur c'est ça est-ce que bayebisaka baprésident na basi ya président vérité to vérité te l'escroquerie et Matthieu 24 verset 5 alobi plusieurs viendront sur mon nom bayaka na koma nzambe or que sont des charlatans bato baye na sengo jamais il faut bato banyokoma na sacrifice bango na monde wana bazorégner parce que Congo mboko est riche soki nzambe aza solo tobona na vie tozala ce sont des pasteurs et surtout comme dit Jérémie chapitre 14 verset 13 à 15 babete le côté si que yé escroquerie si que yé basi ya bato hein ba comme même na sodomie pasteur azoter lobby si tu veux la faire la sodomie ce n'est que normal na limite na bino et que azo permettre mon ba côté hein limite na bino kuna likolo azo ba que sodomie mais nzambe omaki mokili boso na sodomie wana vraiment hein na Sodome Gomorrhe. Sodome Gomorrhe kufanya na Sodome wana. Ozo prendre mobali anticiper beta makembese. Pourquoi le bateke soko lindo sa la sodomie na yo. Mais moi si na yo. À la double attribution. Mais c'est condamnable la loi. Hein? Likam maman. Ba melaka mai na zolote. Et aussi ma cerveau. Ba melaka mai na monoko. Si pas beta makembese. Pourquoi le bateke soko lindo sa la sodomie na yo. Mais moi si na yo à la double attribution. Mais c'est condamnable la loi. Hein? Likam maman. Ba melaka mai na zolote. Et aussi ma cerveau. Ba melaka mai na monoko. Maman Sarah koufe koti. Parce que Bible zo bisabiso Joël chapitre 2 verset 17 à 18. Soki na bangi bomo mokili wana. Soki basali na ngai baleli babondeli na kolongo mabe wana pe na kobonza mboka wana. Tosali ba prière comme la salle de martyrs. Chaque jour de ça va prière wana ezaka ya escroquerie surtout muyibe ya na limite na bino de première jusqu'à cette mairie bangbali ma batonda wana
de première riz jusqu'à 16e riz. Ce sont les oiseaux de primaire. Bangwalima Yamabe. Bango batéaka ebania bakoka batéaka royaume de Siete, batéaka camp de Dieu, batéaka nani enlèvement de l'église, sanctification de prospérité. Pesa ko pesa melayo. Est-ce que personne ne pesa melayo comme maman beaucoup dans Nzambe? Jamais. La côté banganga, ba escroquerie, ba magie et zo bato. Donc 85% sur une ce sont des hommes de Dieu parce que bazo servir Nzambe ya bien azate. Tous ce sont des faussaires. Yango moni mawezali. Yelo n'est pas maman tout là. Moi na ndoki oui. Maintenant ma personne monsieur Zali. Matthieu 17:8. To benga mili moi na kosalisa ye otiki na mwana yo pourquoi otina benga na ye azali doki ya moto to freiner yo mais soki ya freiner yo soki Nzambe andimité. Lamentation chapitre 3 37 à 39 dit qui dirait les choses arrivent ça que l'Éternel donne. Hein? On est bandoki boni baloka bisu. Hein? To lina ba mfouté, to lina ba sorcier, ba vrai sorcier, to lina ba pratiquant mama Sara. Ba meka bisu soki simba kate Nzambe andimaka yango te. Pourquoi ko panza ba? Moi ça moi si ayote moi si na vie na yote moi si vie na yote o ndé rozoye ndé na vie na yo pa na mbongo na makamebele alors que azo sirène pourquoi le kuta et de kibango nous condamnons Éphésiens 5 verset 11 ba acte na bango diabolique et nous condamnons sikoyo Éphésiens 5 verset 7 dit racheter le temps quand les jours sont mauvais tala siko kusambela tala esiko kusambela tala esiko zo chama kolo hein et si qu'on Nzambe lo belio to lo belio de kokena ki fanatisme était parce que bino so ko tawana uzali batombo franchi. Merci beaucoup pasteur Ngefa kana kati ya makambo etali ba sai na Nzambe et dernièrement tout comme on a pasteur Denis Desi et ndenga bimisaki ba secret ba lobaki makambo ebele sur ba pasteur alobaki pe sur Sœur Marie Misamu na ebité réaction na yo koyoka ke Sœur Marie Misamu abota abala abota rabana misatu na ba pasteur Fantomas ba secret wana nyonso ya ba pasteur ebimaki na monoka Denis Desi tango ekomaki na matoi na ozo kya ndeni. Mais na condamna parce que nous condamnons to juger bangote parce que Romains 14 verset 4 le qui est de juger mon serviteur. Et dit le nous tous nous devons combattre dans la tribunal de l'Éternel. Mais Éphésiens 5 on habite condamner ba Ève. On doit le condamner, on doit le corriger, mais ko juger na ko na vie privée ya bato na Nzambe te. Alors le condamné habite condamner. Peut-être ba polele to bango polele. Maman Sarah Marie Misamba zaki femme libre. OK. Oyoki Marie Misamba zaki femme moko mariée officiellement. Oui, il ba le kufaki azaki libre. Comment libre? Hein? Tant moi ça est libre. Asa la vie na ye etali moto ezali wapi nécessairement avec au servir Nzambe. Yami balé ceux qui Marie Misambo abota ki bana wana au moins ne ba passer tout bazalia. Hein? Même ngana na bana pena bota libanda. Ah? Avant na comme pasteur, je dis la vérité. Il faut na ko bana ngai te, il faut dire la vérité. Portier la liso na yo longoli na note comment ko longola portier la liso mon ngana na bien des enfants. On a bota ki tango na comme pasteur te avant maman Brigitte na tiena ndako na bota na bana. Ce sont mes enfants, bana makila na ngai makila ya Ismaïla. Ozaki na bam. Ah na ko banga na bango te. Est-ce que ceux qui boti bana libanda ndi yango bonzambe ke? Hein? Ya ebi combien de basango combien na ba monseigneur bana na bango na mona bana monseigneur Echu Echao bana mbanda cardinal Echu bazali a on a Kinshasa na mbandaka. J'ai vu beaucoup les enfants des prêtres. Est-ce que on est de plus de Mozambique? C'est un faux débat. Tant la qui s'abatouete Satan a continué à moquer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver la religion christianisme? On est au kita na okita na ba dénonciation on est qui? C'est ça. To yebi mabezali sango nini atele ba moninga sango. Magie blanche ou magie noire ou basango ba lesbienne ba école on coréen ba ni ba pédé ou ba sango Karine to ba Karine ba sango to za na mboka na biso na kodela kuna sango moko na Vlabec na poka zo pesa ba to bidoko ba bale ale soki oye pa na ndako na ye ale koso na chambre no bale ale obenda ka fuma ngani na ye yazo bana ngombe tuba e kaisa mope tuba fuma ngani mope tuba do benda fumangani ozo bénédiction. Est-ce que pena mutaka ngo balo zo benda ozo bénédiction? C'est le basango tuba fumangani mu tuba comme mu pe Overbeck azaki belge magie ou tu wapi hein?
okoka catholique ganga hein alors c'est grave parce que ce que zolo babo est-ce que montazolo baka na mwasi bana kaka oya botina mwasi no tabota bana nsu bana ça dit quoi point d'interrogation on se connaît ils allaient faux débat Marie Misambo abota te il n'était pas pasteur azali chantre chrétienne hein azali mondimi lokwa mondimi nyos azape na droit à vie mais oyebi totika bato bakufi bana pe mana kimia totika biso to africain hein to respecter quand même ba mort hein soki bato ba se quoi ba kufa ba se quoi ka mais Marie Misambo bima parce que Ecclésiaste 9 verset 10 soki monta kufi akufi même moi de ça ni oublié ce que là on a sepela kinini na sagesse ya mwana na rythme Misambo alo bibo maman na vivant na biso alakisa biso ndeko te mais ce qui peut alakisa biso ndeko so peut se ndeko ngazali maman na biso bana okabola biloko na bato ndenge balingi baye to kabola biloko maman na biso ezolo banini alobaki makambo balobaki ezali vrai te parce que rythme Misambo azali alors belle mosusu to tika kotiaka bato ça n'a rien à voir parce que tozali na mosala munene ya kobundela christianisme oyo lelo bana libanda mabala bato kufi escroquerie ya mbongo ya bato makambo ebele oyo bato so bana l'église hein ba déjà blessé ozomona je connais un pasteur maman a problème aye abeti maman makembesi mwana na mwasi aye abeti makembesi bokilo na abeti makembesi ozomona siko misala yango wana tango ba ko découvrir yango mosusu akimi Canada azali wana Mosusu akimi Canada azali awa ozomona mais si il est tranquille pe bandi bazolanda est-ce que osé 4 6 mon peuple péri ba marque des connaissances boye besiko bozo kende parce que monde ezali mabi au monde illuminati et mati makasi formation illuminati et boti formation prima couria mobuta te na prima couria mais 3 sciences makasi et koleka ça dit quoi et c'est que combattre ba christianisme et benda bato ebele ba yepa na bango parce que nini bango pe bazana posa ya bandimi parce que ba kufa elongo tango yeso ba yokamata mokili na vraiment en tout cas pasteur John tozaka kawana na makambo etali ba pasteur nongo utikoloba awa to mona ka pasteur de Nidesi kotuka to ko bimisa ba secret ya ba pasteur mosusu mais lobi to moni akangi su ba photo kana ba pasteur to benga bon ezali politique yazo sala na mona kwa Mutombo na mona basala réconciliation na Mutombo moi je l'ai vu mais pour ngai apôtre Mutombo asali intelligence et sage voilà ozomona bato ba mona ngoma bete approcher mutu oyo azoko bundisa yo oyo ba bizali na yo OK hein tango ko finga eleki na mona ki patriarche Mutombo abengaki ye bakutana na restaurant mo sombo pembeni ya mai basololi calme lelo bitumbezongi na pasteur ya président auto bengaka ye oyo pasteur na chef de l'état de bitumbezongi mais Mutombo c'est le fait mais na kopesa conseil bo kolia kabambongo to na likambo pour kofinga bato te parce que biloko ya mbwaso bolé préparer yango mbango ezali malamu te soko na likambo ya moto sala Matthieu 18 verset 15 benga bino mibale hein batiaka mwasi litona makasi te banga mwasi na makasi te aborde ye loba na ye solo na ye soki sepe na ye sepe soki ba boyi e pala moto ebosa boya yo te bakoya na ebele balingaka mais okosa ye yaka na so délivrance boye osala boye mais tango likamone ko sala retour yango ezosambwisa basali na Nzambe sala Matthieu 18 verset 15 7 benga ye bosolo soki simbite sangsa passer mais ça so simbite obi msango dibanda yo sali na yango te obebisi basangone OK nango sima bokutani omoni ke liwa yango wana c'est liwa ko bazo kufa liwa yango wana parce que c'est Yesu n'a pardonné na bato na motema hein si zo moto so sali likambo ako pardonner mais nyonso te mais moto ye ba ko pardonner na nyonso abosanaka ezaka mwasi po mwasi abota na biso pe basi ba na bolingo na biso so abina pardonner on a pardonné mobalité mobali peut te pardonner mais partie éthicale je me sous boko beba na ali a biso likambo d'accord salon na bena likambo le qui 10 ans c'est très dangereux mais moi so yi papa na limbisio alimbisi na yo so ko juga njoli makembese wai adu dipiron esili bongo échanger esili mobali te même ali kolona yo eloko na mutuna e ba un bon jour akoboma yo
un bon jour akoboma yo. Papa Ngefa ozoloba tellement bien que est-ce que lelo pe koko komela yo et moi si na yo mama bana na yo ozwani to ba problème na couple na bino dans quelques jours quelques temps après ya komona moninga no moko pasteur Songolo Pakala azwi moi si na yo ya komi manager na ye kotekaka ye komimaka ye bisika nyonso kokendaka na ye na baboite kovandisaka ye na bamipende etant que yo mosai na nzambe. Non, ils ont l'accès des moutons à Boumamité. Les loups ne se mangent pas entre eux. C'est ça. Les loups ne se mangent pas entre eux. Obi soda. So ka sada dega moninga soda akoluka moyen okimisa moninga na soda. Mais autres autres là pour nzambe dans la Congo. Pasteur wana azalash soki ngai mama bana ngai na ko beto biponda pe na ko somino na libele otika libele moko olapa o zonga lisusu te na zo bisayo mangala pole ngana mongala Yesu moi je suis mongala Yesu na biso na faible moninga na ko luka ka bino batu nga ele mona otika yo te mama bana atiki parce que na bana ngai na ko sema bete mais yo na vie otika libele moko na ko kata mona minu na beto biponda ya grave. C'est ma tournée en justice, parce que ça les magaté. Vous avez yo ko soutenir nga tango ya pasi. Naza moninga na yo conseiller. Yo ko masomo za lingi makembese. Na ba critère, est-ce que zalaka yo mona wa bateka ka mwasi? Vraiment. Na bana mo kilo banda. Pe mwasi ya moninga pour moi maman na minga ko bateka to bango ebele et faisait acte wana ezali ba acte ya bana na zambete. Nzambe zo bisabiso na Jean 13. Jean 13 verset 34. Je vous laisse le dernier commandement avec l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Maman Sarah, moi si à côté qui immeuble à 10 étages, au sein de l'autre côté. Moi si à côté de voiture, il y a 80 000 ou 100 000 $ qui a rien. Moi si à côté de bon on a banque qui a 2 ans, il au sein de l'autre côté. Mais ce qui moi si à Tekin Jobinaï, au bon moment. On a dit parce que le condamne ça, moi c'est sacré. Moi si maman Sarah ko mi piko mais elle ta la non ezala et on est malédiction proverbe 14 verset 1 une femme sage bâtit sa maison une femme sage se dispose de ses propres mains moi si azali omoni nzoto moi si c'est un mystère hein libu moi si azali église ezobota mutu vraiment ma belle moi si zo mona ngo azali côté moko Nouveau Testament côté moko Ancien Testament mo bimana azali Bible parce que la définition de femme c'est celui qui donne la vie. Vie on appelle ça Nzambe. Moi c'est sacré. Maman, oh bino bozo sala mikolo na ba pantalon na bino ba singa moko. Hein? Ba pantalon na bino na ba singa moko bozo la tango wana. Singa moko suni. Kaleso bino singa moko bien ngote mbasi. String wana oyo. Nzambe batinga bino hémorroïdes zo sala bino mosala. Hein? Comment tala maman munene. Yo na moto singa moko ekriya bomba yango femme musulmane akola tenengo lati mama Sara na le mona kotala ezate na kotala wa parce que nzoto na za pour mobali na yo ah nani yo lati bo mama Sara bisanga na kotala la yo wapi ezate l'habillement christianisme zo kufa na bilate là osomona une femme musulmane okomona biloko ndeko na te une femme bouddhiste okomona yango na te même kimbandiste okomona ngo tabisa église de réveil. Quelle est la piscine au côté? Hein? Alors, biloko essaye mal maman, et ça l'emballa souka. Les gens qui sont nés, il y a un Mike, bakuta les choses pour na banne. Ça sonne de son idée. Est-ce que hier on soit sur la Mike na vie na? Je ne crois pas. Mais vraiment, ça sonne makasi. Et papa John, les loyo, ba musicien tobi baza bateau yo, ba simbi côté culture mboka na biso. Mais les lo ba musicien ba komi ba victime. Ya makamba politique. Na ba diaspora moyen babeta concert izate bakomi kopimela bango ba visa na ebite yo etant que ozape molobeli po oyaka pe na ba analyse ya malonga etant que molobeli etant que mosai na Nzambe okoloba nini pona ba diaspora o bazo boya ba musicien babeta concert to ko lobelo ko na boye soki ba diaspora bazo silika il faut dire la vérité ba musicien ba ko ya victime ya autorité. OK. Olandi yango. Moto alingi ko boma mbwana ye akoloba ko kizia na rage. Oyoki mama organa rage te. So na boya mwasi na ngai bana no bele boso. Ana ndoki. Abi magana butu c'est fini OK.
OK ata na luka na butoke lokuta donc na baele okende apesa eloko po bato bakroire parce que na lobi kaka boye rien OK te oyebi so mo so boye mobali oh bino boye baka ite atolela subaka na mbeto boye baka ite oh akota na chambre mo so alimu akite de jouer akate donc bima obima or que lokuta balobi Exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton prochain. C'est ça. Musicien bazo fait la victime il y a gouvernance il y a république parce que makambo tout batike la diaspora. Ce qui la bango ba diaspora ba punir le peuple. Ba tenso mbongo te bibembe to koti lokola bombe Hiroshima. OK? Siko kanda na bango e ko la ba musicien pona nini? Ba musicien ba yembela kiti oyo. Kiti ozoka ba yembela bango balia kayango. Ce que pour ne pas punir pendant bato ba gouvernement ba ko punir bango te yango ba kwei na kati ya ba musicien OK yango to lobi boy likamo na tango nango on va faire la négociation bango pas ça par force c'était pour par force et ko simbate nous sommes là to kene ba poto to ko solo là to e banini ko calmer to kena 2023 soki sili so papa to punir bango pe mingi apina droit à vie bana basi na bana balia kawana to le mesanano mais pas une belle sous bangote bataille à la c'est ça le problème parce que oyebi dialogue négociation et paix ça paix au lieu to bendana marteau si marteau yango moni moyen exact pas ils pas si mingi mikolelo mais la moni Fabregas va passer 37 visa est-ce que Roberta point d'interrogation est-ce que Roberta si ko ba osa Fabregas ni yo quitter ba ko somba ba billet pour ba changer stratégie ba ko kota na kati ka premier disque monte pays. Alors Mundela Kolinga Boete, tant Mundela Kolinga Boete, c'est fini. Communauté congolaise a wali susu te Paris et Pelaki, les lobes peuvent côté la province. Là, ce qui est très très dangereux, ba kene na négociation, ba kene na brutalité te parce que ekobota eloko ya malamu te. Pesa lo sako mama. Le sako papa. Vraiment merci beaucoup papa Ngefa to tukani juste na deux questions ba signaler nga tant kuna na régie na ninga ki tolobela makamba réseaux sociaux ya kala na ya lelo na ebite ozomona ndenge nini parce que na réseaux sociaux ya lelo koma mitakala réseaux sociaux ya lelo koma mafinga mais soki totali ya baninga mususu komona ba osala makamba malonga bazola kisabatu kolamba bazola kisabatu ndenge nini bafungolaka chaîne ya biso ezala kaka lelo mafinga lobi mafinga ba pasteur pe bango pe bakota na mafinga bakota na ba base réseaux sociaux maman Sarah Tola réseaux sociaux ezali instrument munene attendre de la fin Satan et pour na détruire moki voilà faut bato ba yeba yango OK o Satan aye Satan amona kina l'église simbité akei boye mais ayo côté sango na kati wana c'est très grave si tu au TikTok ne suka esika mutaka la Satan bende vanda kawa TikTok ende suka parce que bis mama na basi ya mabala TikTok ezali ne fin cop au moins tana WhatsApp yango bandeko na ngai na préféré WhatsApp ngai na préféré tata WhatsApp bonjour moi eloko yewa na kezwa moi code on a kozwa mais TikTok ezali somo likambo nyonso ya mabe ezali na TikTok mafinga nyonso ezali na TikTok njobi nyonso na TikTok fumangani nyonso na TikTok plan nyonso mais mwana na ngai ya 11 ans ayebi TikTok je me sens bête TikTok ça ngabona mona fumangani moi sanga bi chouchou karamba na kola saka jubilo ko te mais o konti ndenge nyonga te ba ya bata la senga ça dit quoi na o ko dike ba ndenge nini mama ba kenenge ba école batamba bandeko na bango o ko dike bango ndenge nini ça dit quoi ba réseaux sociaux ezali instrument munene au Satan ko bebisa et puis suka na yango ezali nini TikTok ezali fin likamwa so mabe et ce que vandi one que tu as 666 et bimaika na TikTok makambo makembese ya bato na mbwa et mika kawana makambo ya ba nyonso mabe ezali ko bimaka kawana ça dit quoi chrétien tikaka na moi WhatsApp to na moi Viber na yo c'est fini parce que quand on a TikTok on a mutakala Satan. Merci beaucoup Pasteur John to komi na suka question suka oto kabana yo yango. Boni sortie ya Willy Bakonga.
Maman, ce qui n'a pas si peu ma casse bouillée, ezali mawa. Mais vous criez état de droit, état de droit, état de droit, état de droit. Il n'y a pas l'état de droit, ma chère. Il n'y en a pas. C'est la justice qui élève une nation. Même le magistrat, article 151 de la Constitution, et lobby, pouvoir judiciaire, exécutif, a une influence mon côté sur le pouvoir judiciaire. Article 220, pouvoir judiciaire est indépendant. Comment la Cour de cassation a condamné? Parce qu'il y a des mon côté. Ceux qui m'ont baisé dans le Koloba. Hein? Oui, il y a des gens qui ont réparé la montre dans 24. Hein? Dans 24 ans. Alors, ça, un professeur, école primaire et secondaire, ou pas Georges Siméon. Alors, bon, c'est ma montre, na ba calculatrice. À quel âge on a belé ma barrette à foutre à côté. Oui, il y a des gens qui ont réparé la hein? Prophète Ngefa yoyo. Naza répartir na quoi wana. Azana na moto te. Chasse le repas na Congo. Autant na pied, autant na pied. Mais il est intelligent. Voilà. Parce que Mundele na ye wana o préfet na bi Willy Bakonga il est très intelligent. Ozoka. Intelligence Willy Bakonga comme na muibite. Mbongo ya l'état, cour de cassation est condamné yo. Grâce présidentielle à cause de yo ministre. Liste quoi par le ministre na yo. Oh la justice. Aux alliés l'article 220 di bazane influence envers yo te. Tu peux arrêter chef de l'état? Au quoi était premier ministre? Et comment? Vous dites que par comment va bimisi la grâce présidentielle na Paris yo. Si qu'on a Paris moi les gars qui là nini? Nanjili. Aleki nanjili na façon nini? Mbongo leki combien? Si on attend comme la poto, ministre a fait ça pelengendu. Oh oui, Bakonga ne peut pas sortir. Oui, Bakonga besoin de ça. Or que ni mo kobe ça comme les gens na poto. Beaucoup de gens. Ça dit quoi? C'est la honte. Hein? Même na poto bazo le bon justice ni no besoin na mboka. Justice congolaise kaka na fingi mama tola. Soka na moyen na ya bonga na makala. Ça c'est pas des droits. Ça c'est pas des droits. Et soka si moto songo la toucha gaité direct makala. Makala. Soki moto ibi ka $10 $20. Makala. $100 ko le baté. Mais ba criminels, ba voleurs, ba ventou, ils sont là tranquillement. Hein? Bazo seka biso peuple. Oyo mboka ndenge ni population ndenge ni. Et sali soni mawa. Na un voleur lokola Willy Bakonga. Hein? Qui prend moto coûte na 2 500 000. Si vous avez na caisse au bomba bongo combien? Plus de 37 millions abimi nango di banambo. Na abimi pena mwana na ye. Na mwana na ye babimi bakei. Bande de voleurs. Ça dit quoi? Après 2023, aye sou a candidat pour voter sous député. Député à mon potou. Regarde les députés que nous votons, les sénateurs qui sont nommés par un parti politique qui ne font rien pour détruire toujours la richesse de la République. Beaucoup de gens qui tombent. Et que tout le monde a l'évasion fiscale, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas à manger. Hein? Beaucoup de gens il n'y a pas de pêche, ah mais oui, on équatorien a pêché. Ça ne va pas. Mais au moment bambongo ba wili ba kongo bazi yango boko sata quelque chose ata ba balabala, ba hôpitaux, banani, otibe mbongo mosusu ata gratuité pour payer kota kuna. Tala ndenge mbongo so pour la maman. Que dirons-nous? Vraiment. Mais les gens sont là dans le fanatisme. Non mais moi l'équipe béton. Hein? Moi l'équipe béton non? Moi là béton. Mais moi l'équipe béton. C'est lui qui sème le vent. Récolte la tempête était. Il récolte l'ouragan. L'ouragan est là. L'ouragan est là, il bosse na biso. L'ouragan est là, mon cicaté. Peuple, allez, tout ce qui est là. Maman, on a chassé Mobutu. Moi, j'étais ici à Kinshasa. Hein? J'ai vu comment nous avons chassé Mobutu ici. Mobutu avait tout. Il n'y a pas l'armée ici. Hein? D'esprit, gaz civil, il avait tout. On a chassé Mobutu comme un petit chien. Hein? Les Marseillais disent, hein? Et là, quand ils ont les bossos, ils ont dit parce que ta mère est 58 millions. Abima na tango avant de kimate. Bon, il y a Kabila, yibi, millions de millions, ils sont tranquilles, ils vendent. Hein? Mais état de droit, moi, hein? État de droit, état de ranking. Hein? Ah, président, le problème. Niamani a Kenda, Afrique du Sud, Kala, na Tongo, a Fungola, parce que Niamani, Jamani était Niamani. Hein?
nyamana yana Afrique du Sud na tongo kamera bima boloko azana centre ngandate azana mide na ndako na kamera zaka ipo na centre ngandate azana na ndako na ye avandi tranquillement azozo salaire na ye moto sala tête azozo salaire na ye mboko boko développer mboka boye les gens qui n'ont pas l'amour parce qu'il y a ce peuple ba yebi yango te mama ça ba pasteur bokinda ko mona chef de l'état ba kende répondre ba intérêt na bango ka sonide chef akabarate atiki masuba kuna mais soni ka futa le ba clair eza na bato ba pesa bango ba mbongo biso musuba ko recevoir parce que je vais dire 4 vérités au chef tala bato bona ko bisa ba ko ya mabiso te ça dit quoi les pasteurs corrompus et comme pasteur ya kaya boy kaya Fayulu kaya Tshisekedi kaya Moïse Katumbi yo mona wapi pasteur ya kozala neutre omuna wapi lelo mboko ezotambola mais kasi ba pasteur na bino bakendaka défiler kuna te yango na bazoka ba mbongo na bango batie na poche bakeye batiki kama masuba esili abende atiki masuba malédiction hein yo ka passa ben atiki masuba je n'ai pas laissé la bénédiction na komi na awa epai na biro kitoko makambo kitoko na bondeli hein na kotikela nzambe hein ata na kotika masuba kuna masuba ngonde ya biloko nzoto esengi boy mais le sambo etika na bénédiction to bondela pona bakonzi to bondela pona ekolo to pesa bango malédiction te parce que c'est nous qui vont souffrir et ba pasteur wana bakende pas bakonzi kuna bana bandako mama campagne bana mituka ngai na sala lokwa le papa mama église katana zotonga nana kosunga ngai personne dans ce que yo pende za boisoi président côté na liste kaki yo pe touro oya bakoto wana te na kolinga soute parce que na bana chef d'état mbale belanga na okende te ko baba kanga na makasi basinga na makolo na ke na okende te mama na da matata na okende te oyimbela président asenga mbala combien mbale belé au moins le président alanda internet makasi na service na babi atala makasi OK alanda na service na ye na bi président on te trompe parce que kosayo si ça ne va pas mobuta bano benga bato na sele tono solo na peuple oyoka peuple mais bon tout va venir sont devant tout ba ko biso vérité te poko ba ele bango parce que obi makate voilà hein lota sokoto kota na terrain okolongola bango nyonso okomona ngobila kini bopeto godin poi on jenaye mais de godin poi baso balaende na place ba goudron bazali ba kota na cadre président de la république ministre intérieur kota na potopoto kana yebisa mokonzi ya mboka Congo ezozinda Kinshasa ezozinda est-ce que moi je peux être content Mundele baosagé na bango quelle est la capitale la plus sale du monde bang Congo Kinshasa Tobani na Kabila na Tshisekedi la même chose moi en tant que Congolais te mais ville est propre hein babi ville dinda mais ville dindakate mais ville so cité au dindezani hein ville pe bakolo ngola ngona te ba komisa ngo pe na njiliti bakolo ngo ba tshena seleti tango ya musukuru dans la Côte d'Ivoire ndeni ville économique mon mutasala ka ville wanane c'est président Fati Bonye mboka na village natal de mutasala na Guadolite na bolo na biso na bato Kabila ya na bango to bisika ba utate ba ko bebisa Guadolite et c'est fini kawele za ndeni c'est fini hein toza mayele te alors to tika ba image wala ça quoi bien mo touristique hein bango ba pied mon ngale meza ndeni na toilette mo buta nena kana ba pikoliam na toilette mama le so ateke ba nyene wana voilà ma babi ya bino. Merci beaucoup Pasteur John de comme il a besoin la souka na éviter bandeko ba Holanda on a minute soki eza na loba mususu oyo ko bakisa na auto sololi ba retenir ni na passage mama na passage na ngai Kongo na menace makasi soki na moni na FAO bazoloba tozoke na catastrophe oyo alimentaire donc ba Soudan ba mboka wana mais tokot na catastrophe alimentaire nezo na Zamba to na mai to na biloko tout et puis Congo ezali vierge agriculture continue noté ça dit quoi les gouvernants ministre agriculture mosana ni ka président da kangama namba bana kuluna masango kuna lumbashi nde olesa biso hein ozomona nde bazo mema biso pio di payer hein pio dango na kondima na za kwa Saint Thomas na mona miso e ko sa mikolo boni hein na tala yango mbolongo na mona te na mona $10 na mona so $10 kutu bana ba osumba bien osomi ata de ochena ndako mais $10 yango basomba na combien so pe $10 carton mo biba mama tika tala zala kwa toma tala na miso te to ye to tala
mama soki ye tokobeta maboko biso nyonso te yo ozali mopanzisa yango non tomoni te yo bandi kaka mbolongo ye mbolongo omoni seki koleka ekoleka mpe bandeko na bango mosu eke bujimai mosu eke kananga mosu eke bandundu mosu eke okomona yango tokomona yango ekozaka na sango omota toka bana mike toka na produit moko mama Sara koma yango Cerelac Cerelac wana soki ndenge basala goût wana terrible soki mama sika pesi nga nayiba mama bokisa ngai fort sikoso olesa mwana pe tiaka na goût bino eleki Cerelac eza te alebisa suka na goût soki soki olesa petit faut mai tie mpe soki alesi soki elengi yango soki de abandi kolela makasi mama moko baespèce mwana azolela ndenge nini mingi mpo nani soki otie mai mpo atonda yolia Cerelac siko otie lutu moko yolia to 4 lutu mwana mo atonda eza te bamere ko baespèce abi o mwana azolela yolela ni mere akobomana amona kaka nazodunda mara ya frappanga mai mama elengeleki banda wana mama kokolesa bana na ye moko ok nakasolia yango eza na goût moko terrible c'est comme le Congo mpio de ye so c'est ye ba bénéficiaire nde bashuna ramu bagangster ngana tokomona yango ya wapi mais eza mawa mingi mpona mo même soki ye tole na bonane après bonane lakisa moto kopeshe ekopesa mbisi te po mbisi kolia ekosila. Merci beaucoup Papa John Ngefa tokomi na suka na éviter ozala ba dédicace kaka na pesi dédicace bapesa ngani azokelo kote na pesa ngani dédicace na pesa ngani lengi ofelebu te batona bato na bango bazala na bango pona na biso misu te na pesi mbote na bana congolais so ba souffrir ensemble na ngai. OK. Somme 34 verset 20 les malais à tête géologiste un bon jour Dieu les dérive. Romains 8 et 31 si Dieu pour nous c'est contre nous tous vivre tous liaté tous mélaté mais nous vivons ta ba santé tous en mais c'est Dieu qui appelle ça la santé. C'est ça. Alors Kola Pambola on appelle Simbote la plus belle femme du monde jamais vue c'est ma mère Batondoko et Doxy Tojon à 4 na Genève na pesi na grand prêtre père Otobengi Papa Ngefa Galekebi Motodua na kati ya Genève oyo tolobe ete nyomititi ya mama Batondoko Kola Pambola yo na ko pesa mbote lisusu na Waroma oyo azali mokonzi ba diaspora Kola Pambola yo na pesa mbote lisusu na professeur de la SAP Papi Ngefa petit ba biloko ekomi biloko campagne ekomi biloko ekomi Nzambe apambola continue ko kotsa biloko parce que yo ndo rompasa papa wemba na kati na fina ngai kolo apambola yo Papi Ngefa na kati na Zurich na pesi mbote suna mami bomolo bolumbu na kati Yonverse otobengi grand prêtre mère tobengi baleine film bakanja fiakola bango fioko na pesa mbote ya suka oyo koleka bala mongalo kalengali bala di bala bijunge fa ngalula mipenye na bilambe oyo ka nyomititi nyomititi soko boy salamu kina pese loko ozwe loko kolo pambola. Merci beaucoup Pasteur John, merci beaucoup Axe derrière la caméra, merci na abonné na biso, merci na batignos tout bolandi bino soki bo sepeli na émission oyo bo comédie biso bo contacter biso torozong salisu Pasteur John Ngefa. Quant à moi je vous laisse, au revoir tout le monde na bino na émission mususu.